Bonjour notre chers fidèles téléspectateurs, il y a Canal Kin Télévision, pe chaîne YouTube, tolingi bino mingi bisika bozolanda biso, awa tozana numéro na biso ya sika, ya nakati ya question d'actualité. Question d'actualité, objectif na biso ezali bobele moko, ya ko tenir bino informé, ya ko mettre bino à la page ya makambo yo ezoleka nakati ya mboka. Na émission na biso tozali au milieu du village. Donc tozozwa ngambo moko te to mususu te. Susi na biso bana mboka bo comprendre jeni nezo beta na mboka to makambo nini ezoleka na kati ya mboka. Bo partager pe bo s'abonner massivement na chaîne na biso. Lelo toyambi pona bino membre ya Front Anti-Dialogue. Abengami bongo na kombo ya mwana mboka Serge Kindomba, mwana mboka Serge Kindomba. Azali ko répondre na question oyo tali est-ce que union sacrée et kotibulu yeke toté akoyano la biso akomanyola yango malamu peut-être moni ebele ya bato mikolele kito yambaki pona bino ba adhérer na kati ya union sacrée. Lelo pe ba misusu ba bimi ba misusu pe na ba parti na bango ba kabwani. Donc bolanda na bokebi toyambi pona bino mwana mboka animole la biso. Bonjour, monsieur Serge Kindomba. Bonjour, maman. Oza membre ya Front Anti-Dialogue. Est-ce que okoki kondimbole la biso Front Anti-Dialogue ngi kolobanini? Eza parti politique, eza likamunini yango ya sika oyo bomeme libiso lisusu. Na lombango avana loba na koyebiso loko moko mokonza mboka utaki kozwa mboko oyo abonzaki yango na maboko ya Nzambe. Esiko Kabila na Olive Lembe basanganaki na motema likundu na bango pona kozwa mboka kokaba yango na maboko ya Satana. Soko ko permettre na nga ata na seconde ya mokie na sa losambo yali bakongomani nyonso bali kosambela Yawe sala Kabila kufa sala Kabila kufa koloto pesio merci pour yo lobi na mokanda na yo sans tout ce que vous demandez en priant croyez que vous l'avez reçu. Toali na kondima na 75% bakongomani toali kosenga liwa Joseph Kabila. 95% bakongomani toali kosenga ete Kabila akangama na mboka o Kongo Kinshasa. Akangama na CPT atala lolengeni na bomaki mboka etani na tiki boloko makala. 35% tosengeli mwasi na Olive Lembe lokwa tutaki tolo ete bakozana mboka o asala accident monene. Amo na ndenge nini mama Denise Nyakero bakongomani bali kobenga ambulance yako secours na via bakongomani. Amo na lolenge nini bakobimisa mboko oyo ye na mobile ne Felix Tshisekedi bakosekwisa yango esika Kabila kundaki yango esi babotoli yango na maboko ya Satan esika Kabila no Olive Lembe bakabaki yango na bondeli bongo na kombo ya basantu nyonso tu o milimo na bango ezokangaka toujours na kombo ya Kabila wabi bakotika ekimia te batolokwa ba Rosimu Kendi batolokwa ba Thérèse Kapangala na kombo ya mwana no Yesu Kristo Masia tolobi amen. Na ya nolona motuna na yo Front Anti-Dialogue yaki disanga ba kongomani na zangi na eloko koloba na prière makasi na nzala bonyoko lio Kabila nyokola kibiso ye na mwasi na ya motema mabe Olive Lembe o basangisaki motema likundu contre terre ya bakongomani. Front Anti-Dialogue botami sur base ye loko tobengi des entreprises au Kabila qui nango na mandat na ya 18 ans Paris Foot na winner o ya conditionnaki tous les congomani to saka na kate eloko wana o lingo lingate ekipaka te zozwa na ba licencié na ba docteur en droit o Kabila tindaki na chômage biso wana bato to bande ko sante komaki ko bete eloko wana nde tango to fandi totali ete na nzela ya ba mupe o bali bato na sembo te bali bato na lokuta bazwa kaze ya Mese Kabila Cardinal Ambongo akotambwaka na sultan nzoka nde na kati na ye Kabila ali na kati na ye soki atamboli aye kolobete esengeli bakongomani nyonso tutosala nini tosangana tout autour ya table poto yokana tango alobi bakongomani atie na kombo ya Kabila nde esika pesa biso botomboki yango wana tolobi ete na 18 ans Joseph Kabila asali ndenge nini bakoko zo esu likanisi bayebisa bakongomani ete esengeli tovanda na même table ya négociation na moto biso tobengaka problème ya Kongo ye na mwasi naye yango wana omonaki biso tolobi te
esika nyonso bakongole bakokende koyokana soki Kabila ali na kati biso tokokota te na kati eloko wana yango nde tozwaka likanisa kosala fort anti-dialogue po tolobi ete Kabila aki problème ya Congo. Kabila ali na solution te akopesa na problème ya Congo po pasi ya Congo moto pasi ya Congo kombo nango yaki Joseph Kabila boni tokokende kosangana na moto aki problème po toluka solution akobimisa mboko soki ali le contraire te aluka akunda mboka odo yango na kobano na mokuse front anti-dialogue ti lelo ali kocontinue yango moni mokonza mboka tango a lancé loko babengi consultation nationale et qui parce que ayoka ki biso alobi te nako ki sabata anti-dialogue motema pasi te akei na consultation yango ekobota na suka loko babengi union sacrée. Mais likambo ya union sacrée ndeko Steve Mbikai aza koloba ye aza cofondateur ya union sacrée. Tomona qui parmi bandeko badera qui na union sacrée, il faisait partie ya bandeko wana. Mais ndenge nini lisusu abima cofondateur ya union sacrée koki kondimbo ela biso. Mama oyebi batoloko ba Steve Mbikai bali bato babengaka bali sans état d'âme. Motemo ya bango babalola ngo na ndenge ya sima mabe. Ezota lisu direction ambola mote ya mboka. Eta lobe libumu na yo ebi spécialité bokonza Kabila kine Kabila sali en sorte te moto azo raisonner sous na moto te moto komi ko raisonner na libumu tango libumu ekangi moto libumu ya priorité makambo nyonso potele maboifolia omelaki siko bango bakomi ko réfléchir à base ya makambo wana obo moto na ye azu yango abwaki yango tia ye na kata union sacrée asadere ye moko lokwa bakaba courage atali alobi te lolenge mboka komi kotambola Kabila ali lisu na signature te Kabila ali lisu na mangongi na ko sa tena tikala na ye esengeli na luka position na nga mais mal sens na ye aye pa ya moto ayebi bango malamu aye pa moto alobi cahier de charge na ye kombo nango Congo aye pa moto alobi cahier de charge kombo nango bato Kabila tikela ki Paris foot na winner bato Kabila tika bango ti lelo Kabila finance ka rebellion na est bato Kabila tika bango lotilika akatema ya akate bato wanande cahier de charge na bango kombo nango union sacrée et non bato lokwa ba Steve Mbikai mais tika na ebisa loko moko mama ebi mikole uti koleka na sali 2 jours mobimba Etienne Tshisekedi wa mulumba bimeli nga na butu ndingeni apesinga kaka papier na biki po yana bato mosuto ko supprimer bango na kata union sacrée okweko ya na yo mais na faut pas toyebi ota mswaka na problème à makolo tokweko cha réunion za 6h juste toyebi ke moto wana kokoko ya te po makolo koza na problème kwa matana kati escalier. Ndeko Serge, s'il vous plaît, makambo indi na kati ya union sacrée. Kuna makambo zo marché te. Bemba vandi kimia position ya Bemba ezo yebana te. Ndeko Moïse Katumbi mobule koti na kati ensemble. Union sacrée kuna poto. Parce que bandeko nyonso bayaki massivement ko adhérer na kati ya union sacrée. Ba misusu lelo ba komi ko katanda ibalobi ke non, batinda ki biso epa ya mutu songolo to ya ko adhérer et puis to bima. Mais finalement okoki ko expliquer biso nini ezoleka na kati ya union sacrée. Te union sacrée et ali na nungu te parce que ensemble ya ba kongomani nyonso bato babengani Kabila. Na kati eloko ekoko sangisa ba kongomani. Mais sengeli na yoye baete na kati ya bato bayaki yali na bato face à Kabila soka kangi miso ayebi ke tia koma milliardaire tia pie mboka oyo Kabila parena ba crime économique na bango na bakango mboko yaki na 3 bato mafia ya liboso ya ka famille Kabila ya mibale famille Moïse Katumbi ya misato ali moto kisenga la kela mabe o kisenga lobaka vie politique na komisango lokwa mopepa kaina Adolphe Muzitu moto asali na via komo ya komi akafunzi mais lelo merci oya ko pesa na mbwa et ali obe moto liboso a bénéficier na ngatiti douana kizenga yango moni Muzitu ali tantôt ko loba A tantôt alobi B tantôt alobi C au point où même kizenga kufi Muzitu aboyi komona na matanga kizenga ni ko rendre dernier hommage soko tali bango komona bango bali na même méthode na Kabila Joseph le quoi Joseph yeba ki ke ye moto aboma Mzee Laurent Désiré Kabila yango monité afanda na bokonzi à part jour o baka kosala la biso symbole bazwa Sergei Avidi batiki na kata palais de la nation bazwe bembe bako kokundango na Zimbabwe
ayobe mbala moko soki tolandeli bien sikoyo bato wana oyo babénéficiaka na misolo ya kabila oyo bapiyaka na kabila mboka oyo Moïse Katumbi nakosala lelo révélation moko bakongomani bayeba yango bien esengeli balandanga na bokebi mikolo euti koleka avant Moïse Katumbi asangisa tous les élis ya Grand Katanga tout tendance confondue yeba ete na réunion yango mama leki ya Joseph Kabila pa alaki obobenga Kazanet Kabila obino bobaka lipasa yebe mama leki aki na kati ya réunion wana tango baye na kati ya zakalipasa ya yo zama mwasi ndongo abo yebi na yebi te soko bota ubo yebi makamba zeme yo somona lipasa moko muso abota mina ye waboka moko muso abota mina manono bino mi balebo ali na kati ya même libumu donc yo mama oboti oyo otamboli le même jour oki pasi te akopema douleur esaka yo soko bota oyebi yango douleur yaka mais tango kaka mwana kobimosa nini opemi oki kimia mais c'est de la gayo repos tiba beta oba mai ndenge biso osaka yango na bokoko na biso mais sikoyo mama abotaka bango Marceline donc aboti Jeannette Kabila ali na 55 ans d'âge na manono aye alongwe le même jour ekobota Joseph Kabila wapi na ewabo mama to ala seye pona bato bali kolanda biso esengeli bato tango basali réunion na bango basaki réunion bandaki avant ba okutana Kabila kutani ye na Katumbi na moto babengi John Numbi basololi na kati ya masolo baki nango Kabila na John Numbi na Katumbi yaki obe biloko mibale pona koluka pe entre Katumbi na Kabila basa nini bayokana eloko ekabola Katumbi na Kabila yaka makamba ba minero Katumbi atekaka amelaka Kabila misolo na kombo ya koswana na bango o Katumba moke moto achaka songi o nani moto achaka songi ponga na sa nini na longwa John Numbi alobi te lokwa John Numbi ye akapo na Kongo te Kabila pe akana vision moko te pona Kongo basangani na moto ye tout na ye akobe tribalisme Moïse Katumbi babite to bosa na nyonso wana eloko biso to ali ko solola wa ali pona intérêt ya Kongo te mais pona intérêt ya province ya Katanga la même kamalam basololi se mettre d'accord bango mibale Kabila ye siko ko fanda lobite soki to tindi John Numbi akende ko sangisa ba député ya Grand Katanga ekobima mabe bato bako interpréter ngo mabe Kabila ekobenga chef coutumier moko boye akabela ka ministère ya mine ekoma galo kwa mabele na ye na busa bokonza Kabila babenga ka Kabwelulu Kabila bengi ye alobi ya kawa sangisa tous les élis ya Katanga tango sangisi tous les élis ya Katanga Katumbi ebisa bango makambo mibale abina zoluka développement ya province na biso ya Katanga boyebi yango bien ngamoko na li conscient na sala 12 ans comme gouverneur ya Katanga na tikeli ensemble Katanga ata assemblée provinciale ya Pamba na tikali kotonga yango te oke yango menga Katumbi na li na ba immeuble nga Katumbi na li na misolo nga Katumbi na li na nyonso misolo to yibaka na Kabila na tongela mazembe tango Katumbi bakutani ye na Kabila na John Numbi tango basali réunion na bango Kabila kotinda chef coutumier moko Kabila kaye mabele ya ministère ya mine Kabwelulu à l'époque ye wana kokende kosangisa tout tendance confondue ya ba député ya Grand Katanga y compris na mama leki ya Kabila Joseph Jeannette Kabila basangani na kati ya réunion na bango basali réunion Katumbi assuré bango alobi ete tozolongola pepe ilunganga moto na ko remplacer ozolanda problème na bango tango basisi Katumbi ya wana Kinshasa eloko ya liboso ya sengi na mokonza mboka bengi ye na Jean-Pierre Bemba esengeli bakongomani bakanga yango malamu batuni Bemba kaye de charge no ya lini abi mokonza mboka ngana ko exécuter ezali vision na yo oyebisa ki biso ete vision no Félix Tshisekedi ali kaye de charge ali kombo nango Congo kaye de charge ali mamo Kabila tiketi lelo ateka kandunda ali na besoin ya changement kaye de charge na yo Félix Tshisekedi obai na biso ya li social ya pep tango baye kotuna Moïse Katumbi kaye de charge no ya lini ayebisi mokonza mboka ye ali na 3 cahiers de charge ya liboso alobiete tango bayibaka mboka o misolo ye na Kabila ako moins na 150,000 permis na makambo eta l'exploitation ya ba minéraux na Katanga ya ye moko tande bakabola ki mboka omoni ke bokonza Kabila yaki bokonza liba ba ele 40 volets
Oh bakatumbi bazo faire partie na carte ya regroupement wana li babele 40 volets. Est-ce que preuve ezali na mama yoka nazolo bano makambo nazo bano na jwango na basosi sur ya mibale katumbi asengi primati ya misato katumbi asengi alobi te na piaka katanga nga moko te na akape na ministre provincial na nga moko le fils bien aimé que j'aime beaucoup Christian Mwando esengeli na ya koma président assemblée nationale mokonda mboka beta loboko na table obi nono monsieur Katumbi nga kanisa ke wali na likaniso babengi kombo nango Kongo nzokande yo makambo yo moni akoyebisanga esengeli nga na sani nazongisela yo 150,000 permis yo akina ngo exploitation ba minéraux pour réclamer le betika nango ka 40,000 esengela zongisa nombre na mosusu bo kabila botulaka yango apesaka na batona Albert Yuma aye kosenga primati iloko wana nyonso tout Félix Sekeda lobite tosangani te pona partage ba gâteau et puis na carte union sacrée toali na configuration te ko MLC au ensemble au PPD oni te tosangani tout autour yeloko babengi kombo nango Congo lelo yali na ba problème ndenge nini to ko résoudre nzala ya ba kongomani ndo moni epesi motema passe azwi pepo ayekotinda moto ne moko boye o biso bana Kinshasa batuto tche mopepe na kati lelo yo tokomi lokwa batonga pona ko sisa mopepe moto babengaka na komba moindo zangi semer de trouble batindi ye balobi azala hero kala mingi te atobetele maboko moindo zangi aza hero aza parmi bato bakwesi biro ya maboko yo moto betele maboko nga betele maboko tenga bandeko babanda kala keno mabunda bakanga ke na makambo ya miyibi ya mosolo azeraka mabe boni ba réunion PPRD ye na sadar mokolo baswana contre mabunda na sadar o bafingana ka bosoto o moswana ali na moto mangongi ali be na arrogance komona modèle wana te bafingana mabe na sadar abana e bosolo abi yo mabunda ba député ba otamba na kombo na bobi okabakate maboko makasi ofungwa makate babi ya loboko petete yo loboko ya kobe na kata saki na yo ndenge ni yo moko omemi saki yo moko su loboko na kata saki babi na ali moto mabe tango ba yeko kwesa mabunda koye biso kanzaki ke Katumbi aye pour na intérêt ba kongomani zokande Katumbi aye makambo Katumbi ali nango kwa agenda yango wana lelo balingi ba diser opinion mama Katumbi alobi ote bango bayela ki ba poste te na senga primati et puis esengeli na ba kongomani ba yeba Katumbi ali na moto te wa kokamba primati faiblesse na mosusu yango wana si mokonza mboka baki lokwa ye alingaka mingi si seto chocolat Moïse Katumbi ayazwa yango primati yango wana balaki mais lokola ye moko ayebike ali na compétence ali na ba faculté mentale union sto ezali en place te akokoka te kokambelo ko babengi nini primati ye alingi obeya cha moto na ye ndenge ni zako affirmer yango boye ye akamoto akarasiste mingi okomona soka sangani na bato na ye basoze ndundu bango na bango batapembe asangana na bakamitatu ye ali kopunda pe moto na ye kamitatu asani azwe bonga na premier ministre ye alingi te bakongomani basani boye baba fai na ena défaut na ye ayebi ke tango akoya comme premier ministre kuna na assemblée nationale ko défendre programme na ye ya gouvernement ekozala kita na sui mokolo yango nde bato nyonso ya somba nde sika bakoregrete akei lisu plus loin na badepute na ye mwana mwasi moko boyawa yo oyebi te ke Kabila soki ali na eloko Kabila kanga eyaka na matière ya droit de l'homme Kabila alingaka te kopesa yango na bato opposition mais mwasi moko banda kobenga ye na assemblée nationale saka Janine Mabunda aki président de la commission en droit de l'homme soko ozwi bilan na ye comme député na commission oyo aki présidente zéro atikala jamais koyebisa biso nini oyo asali oyo tokoki kozala nango comme rapport ke no député asalaki mosala malamu ye wana moto ya liboso aye mpona koyebisa biso alobi yo te opinion ekomi koba Fayilo ali na raison Fayilo akozala na raison na likambo nini mais bandeko ya ensemble bakabwani ndeko nanga réunion bakotaki na Moïse Katumbi mwana mboka ti lelo toyebi te basi basukaki à queue de poisson basukaki à queue de poisson pona nini Katumbi loko a Monique Félix Tshisekedi aboyi kozongisela ye 150,000 permis exploitation ba minéraux ya kinango na Katanga nde aye alobi o Félix alingi ngate nde na kati pe ba nationaliste bali o to ali ko encourager bango bato loko ba Delice Sanga bato loko ba Ndeko Eliezer bato loko ba Daniel Safu
tosengi na bango boali ba député à peuple union sacrée ali likanisa Katumbi te et ali eloko tobengi changement pona mboka o tobengi Congo. C'est le moment ya kozwa position ya ko désavouer monsieur Katumbi. Et puis le roi Katumbi ye na Soros bali na likanisi na bango ya mabe baaki na idée que ba s'approchaner pembe na mokonza mboka po baboma Félix Tshisekedi. Et puis ami balo okite ndenge kiunga oti kofunda ye il faut que Katumbi alongwe ba preuve ezalité ke ayaki koboma président. Et bon yebi amote na sima Katumbi ya Kanani ya Soros yo yokite kolongwa Katumbi alongwe lelo lobi nango tanga komi na katanga alimenter ma moko c'est donc you yango mona ki baba kiungo afundi en opinion abige mokonza mboka awa double bandi na province ya Katanga. Soros ayebisi abina kotika obote esengelo bimisa mbongo osa nini o alimenter bato akata Katanga oyo bande ko financer po ba continuer mobulu mais ayebisi Katumbi ete lokutana ye Congo ekotika la ini Congo ekotika la na bomoko gestion na Katanga population ayebete ozala même incapable ya kotongela bango assemblée provinciale ozala même incapable na Lubumbashi ya kotongela bango hôtel du gouvernement stade atonga ki pour intérêt na ye pour la province ya Katanga ko ya l'état bénéficier na nini stade atonga yango ya kimbongo bapiaki na Kabila yo yebi yango te Kabila ki parmi ba actionnaire ya Mazembe est-ce que Kabila na vie na ya ko zala ka actionnaire ya Mazembe ndeko Serge bandeko ya FCC bayaki ebele ko s'adhérer na kati ya union sacrée bakomi ko bima ba misu bazo batinda ki biso ya kotinda ba misusu bazana nu na kati na yebite yo zali analyste politique mama na lobi na yo Félix Tshisekedi ali nzambe te nzambe moto créer ka moto oki yango Félix a ko créer ba kongomani te ma ko travailler na ba kongomani asali nini oyo akuti Katumbi auti wapi ali fui ya Kabila no yo ebite moto afasona Katumbi tango Musa ya Laurent Désiré Kabila moto aliboso Musa bengana kana mboka o siaka nani siaka Moïse Katumbi bino bobosa na histoire yo ni mopanzi sango boba kango sute Musa bengana ka Katumbi Kabila fils pe lolenge moko lelo ayeko travailler na parti na Kabila les fils Kabila les fils moto azongisa ka ete moto azongisa ka na mboka o Katumba mwaki lokwa bakoma kana influence baebaka que c'est un homme d'affaires zambien ali na misolo ali na balare belé de Katumba moi qui a négocié na Joseph le fils o abomaka Mzee Laurent Désiré Kabila bake koyebisa ye balobi na ete esengeli na yo ozongisa homme d'affaires zambien wana azonga na kata Congo a continuer ko saba faire et ko un avantage na yo tango bazongisi ye na mboka oyo Katumba moi qui a yebisi moto abomaka Mzee Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila alobi nete esengeli na yo opesa moto wana nationalité akoma kongomani nde baye kondima na PPRD bakotise deux fois azala directeur ya campagne ya Kabila na 2006 2011 ye Katumbi moto wana omoni wana tango baliani bambongo na bokonzi na bango ya Ali Baba ile 40 volets ayeko esroke Kabila mbongo asuka ya ba minere nde pesa Kabila kanda nde bayeko beba na mama nde wenge sala nini epanzana ti lelo mais bauti ko bongisa na kanali ya général John Numbi bango bazoluka intérêt ya Congo te bango bazoluka be intérêt ya province na bango ce qui te comprendre malamu c'est que bulu yeke koti na union sacrée bulu yeke te parce que union sacrée ali ko continuer et ali eloko ya ali ya ba kongomani et ali ya ba individu te Félix ali na alliance na 85 millions de Congolais et nos groupes à 300 personnes bango ba mesana ke pa Kabila o kota na biso ya libo onga Katumbi na ko recommander mutu ba kokoma boy onga moto bona ko sala boy yo so mona moto négocier kalobi ke ngana ko koma premier ministre menga ite azo obliger chef de l'état que il faut zo moto bonda comme premier ministre nyonso wana lingini bato baye baba fai na eteke Katumbi azala jamais na vision et puis Katumbi c'est un mauvais leader maman c'est un leader miné bozo na botombole poani Kabila botole déjà leadership wana na Lubumbashi kuna na Katanga a désagalisu te lelo yo tango tozosenga na justice elandela mpo na makamba kata Katanga mpo na misolo ya zwaki siko lokwa Katumbi na sima na ye ali na Soros alingi kotika kimia te na bokonza Félix Tshisekedi lokwa Katumbi na sima na ye Rwanda oyo akoperaka na James Kabarebe oyo ye Katumbi akoperaka na Paul Kagame babi lokwa Félix ye na motemo ya nango faiblesse ya Félix eyebani ete kombo ya faiblesse na ya libolingo ya Congo
tokolakisa esiko yango moni Katumbi atelemi azui moto moko abomaka lak na komba Ceribert Okende atie wana yaka koloba abiba yeli ba poste te bango batikaka ba poste ye Ceribert akokota kamera mokolo kokutana na etuna atikala kinetani soki ali na moto lobika kalelo kombo na na lak ba mama balongolelo bilamba si aka Ceribert Okende soki ali moto na assemblée nationale ba fonctionnaire assemblée banga koyoka kombo na ete si ali Christophe Lututula. Merci mwana mboka, merci mingi na ebite message ni ya suka okoki kopesa peuple o faire savoir bango union sacrée et kotibulu yeketo et kotibulu yekete na mukuse na koyebisa bango union sacrée ezali pour intérêt na bino et kotibulu yekete pour na nini Félix azali visionnaire oyo azali différent ya Kabila. Bokonza Kabila yaki ali babaye les 40 volets au Kabila bande ko parrainer mafia mais awa ali bokonza état de droit au Félix ali ko bunda boza l'efficace ali ko continuer peuple sengeli na bino tebo renouveler toujours confiance bo sala et confiance bo pesa maboko ete tumbo ali ko bunda na batongolo miso kwa ya Paul Kagame o ali ko se manifester kata ndeko Moïse Katumbi ete to continuer lokoyo Congo elata langue mosusu ya sika elata langue to aki nango ya kalate o Kabila na Katumbi babomaka mboka oma na kanti obandaki na prière na ite so sukisa na yango prière nanga ya suko na kokoloba Nzambe ndima losambo ya bakongomani nyonso oyo to ali neliki ete un jour Joseph Kabila kokufa oyo to ali neliki un jour na mboka oyo ke Kabila kokangama na boloko ya makala oyo to ali na condimento Olivier Lemba kosala accident monene tolobi akufa te amona bolamu ya mboka oyo ete ye na mobali na ye basaki nini ndenge babebisaki bana ndenge oyebisaki bana révélation ete sifa Kabila yebisi papa na yeke oyo wa motema mabe tala ndenge nini otiki mboka oyo na kombo mwana na Yesu Kristo Masiya na kombo ya basantu nyonso oyo totomboli lokola prophète Simon Kimbangu lokola prophète politique Etienne Tshisekedi wa Mulumba na kombo mwana na Yesu Kristo Masiya tokondeli amen. Merci Bandeko Balandi ya Canal Kin Télévision pe chaîne YouTube tokomi na suka ya émission na biso to yambaki pona bino mokolo na lelo mwana mboka Serge Kindomba na kanisi bolandi e malamu bolandi lo sambo na ye malamu mboka na biso Congo ekobonga